Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko nyonso balandi émission ezwi na tombeli bino mbote bisika nyonso ezwami bino petika ete kimia ya nzambe tata eingela o mabota mabino émission ezwi ezali bongo branche moko to la chaîne à Libération Océan du Congo epai oto akabongo bakongo mani epai oto panzaka to sasaka epai oto belaka moto papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya ekolo Congo epai oto analysaka ensemble epai oto mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka to salaka bongo éveil patriotique epai oto longolaka peuple congolais na bolema epai oto tchaka litono na nzete po ete to benga yango malamu epai oto salaka bongo mosala ya Jean Baptiste epai oto akabongo basinzili komo betaka mbela koloba ete tango ezali mabe to telema to bundela bongo ekolo wa biso epai oto telema ferme fidèle kola bakuke pona kozelaka liseko ya République démocratique du Congo epai oto mokundolaka maloba ya nkoko na biso les laboureurs waloba la biso béché fouillé ne laisser ni place que la main repasse ezui la monte religieuse ezui ekomela bino bongo na molongo mobimba bipai biso bozali équipé pour la tena États-Unis d'Amérique mana nangana kunyedo nangana États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya les grands professeurs Achille Mave na molonga na Mireille Mave et pourquoi pas petite sœur propre ya Mireille na Canada ye pazali bongo na London vraiment bana Canada bozali bongo baike mama Vava mama Jolie qui est dit Nzambe aleka bongo vraiment la kopambola bino papa Alfred na mama Clarisse prompt rétablissement na mama pe docteur Ngola bozali bongo baike papa Henri ba oyo penza bazali ko soutenir biso pe mingi to ko yokala kate esengeli to bengana esengeli to sola na likambo etali ekolo wa biso likambo lezali bobele moko mona mère de Bruno na Autriche ezali bongo soulèvement populaire oyo to kolela oyo to kobela oyo to ali kolamba yango pe tozali kolinga ete ese réaliser ndenge bolobaka na lokota eli falancer likambo ezali bobele moko kobundela patrie papa Michael na France na mama Célestine pourquoi pas le number 1 Juka Amaya océan de la presse congolaise bino boli bongo bayike Big Daniel Ngenda Charlie Chobo mama Jovi mama na Jolie na Suisse mama Dolo mama Samuel Lolenga bondela kapola biso et pour la ninte mama Pierrette ba mama missionnaire na plus rondé na mboka nita babe il faut kuyo motope bakoko Lumumba to bunda etumba la biso ezali bongo ko bima na boumbu na tina ya bobimi na boumbu ndeto lobi lelo to ko katsa bongo na mikili ya bapaya poto kende bongo ko solo la baninga mususu pamba te ba soldat wa biso bazali ko kufa pe bazali ko kima etumba pasi ezali bandeko la ngai moyena tela bino video wana ezali te epesi pasi pe mawa mokonzi wa bango o babande ko mokumbala na ye wana kufi yango to lobi ete tozwa bandeko na biso o bazali bipai na bipai kasi yambo to kotisa moko na biso tolingi na nubongo tocha maloba ya musée Laurent Désiré Kabila et bongo tozongalasi. Et Museveni l'avait dit à la délégation des ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni et à ses frères des concessions, parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'ils coopéraient avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère de Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, messieurs, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'empire Himatusi a besoin de territoires, des terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de... Allô? Allô, bonjour, mon mboka. Boni mon mboka, mikolo mileki penze belé. Boni yo, boni santé.
Didier, donc il y a donc pas ça qui mes amis, papa c'est Ali, les Nzambé, qui mes amis. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, ezalaki passe makasi kobungisa yo moko yebika ndenge olobi oyo biso ndeko oyo biso sango mokonzi ezali penza pasi mingi na komobungisa ye kasi tozali bongo na yo elongo pona kosolola mayematali République démocratique du Congo na tina ete na banzi bilonso bomoni ba video euti ko circuler sika ba soda ba biso bazali ko kima na front pe capitaine wa bango babeti masasi pe baninga mususu kasi capitaine lelo ndenge tozolo baboye azongisi molimo epai ya kolo nzambe bandeko bali kolela balobi lisungi ezali te na komona ko makambo wana nini penza yo koyo koloba attaque congolais pe diaspora la biso oyo babundeke tumba pona libération. Parce que là, tout le monde est dans mon kili mobimba. Soda, on se bouge dans la front. Image est amodi. Capitaine donc Soda, Azali Kobunda Soda, Boy. Toi, la victime, déjà, tant que Soda, on va filmer pour le dire que tout le monde a victime, pas pour maman là. Soda, Boy. Bazar toujours l'équipe. Il est filmé. Azapé attaqué. Azapé militaire, Azapé Soda. Là, l'équipage, là, on va Soda pour nous. Tout va prévoir déjà, tout pour Soda, on va équipe, film, oh ya armée ouais bitumba ndana basoda ezaka toujours na front so soda ko ipo ko monte ke soda na zo kunda me ba to ko mboso ki pe na yo mungura ba ko ya spasisi ba motuti po ba tele ba te wana po ba continuer bitumba me infirmieri nde ekozwa soda wana ba memi ba kotisier ba ke ba litri côté ba so mutu ba ke ba continuer bien bitumba po ba teke ba binemi première chose parce que ba la infirmieri ne se peut capter la ko faté pas ko ke mo pe ta ni soda mo dazi ils ont vraiment maquillé ce pas des mines. Capitaine est beaucoup fort. À part voilà, bazali kozwa mbongo. Oyo bazokelo kosala na mboka. Ko basaba de 33 000 soldats zo bundela mboka. Ati famille zo kufa tout le monde ba réclamer. Le tanta mala makola la ti. Na mandala la, mitu ko mala mutepo ça sabotage vraiment c'est là. Na neso zo na Congo na biso ezali complice. Tout le monde complice interne sur ba ndé to boyite mais complice interne. Pour cela, la carte, maman, déjà, ma carte, vous avez un pour la complicité à Congo et Banda de l'autre, qui, en 1985, sur la seule montée, on a résumé mon montée, 1985, complicité Banda. Si, bah, il y a maintenant, on va dire qu'il y a interne, Nabo Moko, il y a un moment, les produits de mettre la tolo, les 30 juin, ils ont marqué. Bah, quand on a dit, bah, Kasavo, bah, qui m'a dit, bah, Pantani, sur le monde, bah, était, tout ça, et le côté, si, bah, bien, ça, non, bah, pour Moko, on a dit, Moko, toujours indépendance, mais Mundele a toujours pour Kabonda, Kabonda Nembo Gazouaki. Pour les autres, les complicité interne. Comme la Félix, c'est beaucoup, mais surtout, aux autres dans Congo, maman. La zone de Maloba, on se retrouve en Maloba. Pour en continuer. Matondo mwana mboka vraiment likambolobi yango complicité ezali ko uta la moto kaka ndenge to uti kolanda video ya Mzee Laurent Désiré Kabila lobi na Congo balingaki président ya faible. Babomaki epo bamonaki azaki makasi atelemelaki makamaiki aboyi koteka mabele. Kasi bandeko na ngai bino pe o bozali bongo na mikili ya bapaya mutuna o na meka kotuna yo ba diaspora la biso boni bozali pe kokoka te kosangana na ba o bazali awa poto tia na maboko po la soulèvement esalama nini penza ezali kopekisa bino ba o ya libanda la biso ba o ya kati tosangisa maboko po na kosala soulèvement mekana koyanola biso la likambo wana. Merci maman Sia. Politique déjà bien motuya ezali pena posa la biso tosala yango tosala yango ti e conseil politique na mbele zo kabila kende à part que traitisme ya bateri de personnes transfert le quota iso la diaspora maman c'est un problème ba toto bana ko bundisa kana mbi politique pour kende ba toto bana ko bunda ba tsaka kamoko to comme sur d'état ba zori ona diaspora bana ko bunda to comme sur d'état to comme séparer ba so bana ndi chilombo ba so bana ndi ale ba ko su be fitre la kati ba so ba ko to bunda na ba ko saka na ba bazali ba commander ba sema ba comment ba courrier pour la déstabiliser toujours combat yango moni esali bongo mais na on va empêcher mi sauter parce que on se trouve dans tous ba patriote maman c'est makambe aussi baba na ko kende makambe tout mon est-ce que on l'a pas maman on se sent on te porte la confort tout le monde a makambe selon
information ndenge description na soki ndenge azalaki na ikana ndenge teki na ndenge akendaki na hôpital toyebi te mpe moto abomba miyebi te ozomona wana azalaka ndeko mpo biso tokofeli ye bakoluka par tous les moyens tomona bato ya mafia mona eza misti yoyebi no bango te me bango bayibandaka komo bamona koma ekoloba te ye moto tozali ezali mpa informate boya tokosala moto osala toyebi te me nzambe ye moko ayebi mpo ni befiti bango toza na diaspora bato bandeki kobundala bango bango bako banguna donc bazoyeba baplan tutu bandeki kosala bango mpe bayebi yango bana badestabilise koma parce te mpo na bango donc kilongo atikala kaka wana mwana mboka atikala wana me bazoba teke mwana mboka atrete mais biso bango toza conscient oyo toza bapatriote mposo na biso yango wana fo tosangana na bino koza kuna na kati ya mboka parce que bato babimai na Sénégal baote na diaspora te bamaki baorganisation bango na basali synergie na bango na bato bango diaspora ti babooste makambo makisali bake tututu na biso mpe na mboka tokosangana toujours tokosolola tokoyeba nini tosala parce que fo tokende tokokoketole boye te tolobaka nanga tututututu makambo neti ananga mamosea nayebi te soko kopesaka naloba yango tona zolo tuna sumu tuna sila yango loba na yo papa oyo ozali nango mposa ya koloba lobanga mpe na kotuna kaka mituna likolo ya mabanga na yo merci mama mingi tokomi neti makambo bananga oyo makambo bananga eza pourquoi parce que légitimité na mboka eza te tant légitimité eza te nanga yi makambo asolaka bango tu na bagangame na bafélix to basala bateatre mpo eza baje na bango oyo bayebi yango baosala mpo kosuka makambo wana eza nde biso parce que bazali pouvoir soi-disant entre guillemets na opposition d'accompagnement mpo so tomoni makambo elimika na 2018 nga azomona toujours pas Martin Fayulu na kondana toujours pourquoi ipolitique quand même na quel pouvoir aza nango akela nome moto na Congo Macky Sall tomoni yango na Sénégal po peuple eza peuple eza peuple oyo po peuple eza tokote Fayulu soki atelemaki mpena lobi ke non ndenge nazali awa donc ovotaki nga Kabila aza na droit motu te zero oyebi oyebisanga ke nani bana protéger Kabila po baproclame nga na makambo bayebisaki yo oyebisika peuple ere wana ntongo batiro bayebi te olobi na obimisa peuple na balabala bango babome to tshana mwa mai na munoko bofotaki ye bien sûr tofotaki ye mais Fayulu azalaki na mandoki te Fayulu azalaki ka simple citoyen Kabila azalaki no na armée épreuve ane bozomona tikino lelo bolandi na basoda na biso kaka ala Kinshasa baboyi komotosa maloba ya bato mosusu boyoki ke basoda balobi baza ya Bemba basoda balobi baza ya Kabila ti lelo basoda ya Kabila bazalaka ti lelo armée ya Kabila esalaka mosala bongo siko Martin Fayulu Madidi na pouvoir nini alingaka bima nango akele kosalisa makambo osili otake Kabila azalaki na armée na maboko na ye merci ni maman yango sera opesanga suma loba mama balobi peuple aza plus déterminé plus fort que bombe atomique na Sénégal masasi mpe betamaki polise abimangi tomonaki surtout bagenda babeteki baza bato mpo bakufaki tututu bakangi me baopozango parce que ce peuple aza déterminé abimi le 4 janvier 59 mama armée makambo toyaki na maboko bamendeli ya lobilo bato mundi basolo noneni commandement tout mais to mpe babaki non vraiment bandeko connexion eza na mwa mobulu ndeko tozali na ye kaka kozonga na maloba na ye azalaki bongo komoloba makambo etali 59 lolenge kani bandeko babimaki armée ezalaki bongo na maboko ya bapaya ozomona mama atelemisa peuple le 4 janvier atelemisi peuple le 4 janvier 59 peuple abimi ce discours peuple abimi atelemisa bisaki peuple bi bovotai nga bayebisi bino communauté internationale je prends un témoin de bango nikoloba bato tu mokili baomona ce peuple abimi nde osobo bomi peuple bino nde bakomi bacrimine po légitimité bayebi ke bavotaki moto po bakobangisa bakobangisa tokosala boye tosala ye mpe abangi na Sénégal moto akomi président 44 ans bato bakufa kiti eza sikoyo mama sera mpona Congo kobikisa Congo ezali likambo moko po bananga makambo eza bavati eza batie na bango estce na mokili ni pele tomona po nanga azalaki soit disant président ya seni ezali faut azala toujours indépendant mpona koaccompagne bato mpona na démocratie nde balobaka commission électorale indépendant commission électorale indépendant mpona foye apouvoir démocratie moto aza pouvoir na ndenge mandoki te bon asili ndoki mpona parce que pouvoir eza légitime te et puis ye motu oyo aboma mboka na biso lelo ake kokoma rebelle cela azala rebelle banda kala mpo moto ayekolaka likambo mbala moko te akoma na kanzo aza nango seke nanga tia yaka azalaka rebelle
bananga mama na ngai basali bato oyo kakama tosakana tout ça tout autour ya gouvernement naturellement la première chose mpona azokanga frontière mama osia namona kuna bokena na ambassade ya Rwanda bamena bino bamenasa bino nde bokima namona makambo nyonso mpona bamenasaki bino so bango bayebi likambo te okenda kuna namona oza risque namona nde wana bino bakanga bepengi batiai wana camion tutututu na ye balanda bino balacrimogène boso nde bopanzala bakamera na yo nani ebungaka makambo tutu bakamera okebunga nayebi so bafuta so bafuta te nayebi te nde banataka yo ke bakozo mosolo nayebi te so bazongisa so bazo mosolo te bazongisa te ti lelo baperike tala sikoyo baperike ekende makambo nyonso tu mpona kaka Rwanda mpona azokanga ambasade te mpona okata frontière te so bayebi okanga ambasade te yango peuple congolais mama na ngai yosoya ezali biso nde peuple biso toza na diaspora toza conscient bapatriote toyokana mpe tosangana mpo bananga to eza bajeune na bango nanga akoti kuna oyo abimi kuna mpo tour ezokende kaka tuta tour kaka ya fleuve kongo na ye na bamagie so ali magie bango to alia na bango M23 mais eza kaka gagamete barwande bakokota nde bayebi bakokota mixage monge communauté internationale alobi ngakuna tia bango te mama mposo toya détermine communauté internationale asali échec na mali banga bameka peuple alingi basuki bake bokelo baso bango bameka peuple alingi basuki bake Niger to monde baingilia ambassadeur ya France biso mpe Congo totelema te tokolele baambassade bila mpona bilingi elongo te soki bazalaki bacomplice te batika moto wana bango seka bozalaki nango longo toko tokoma ngala sine tout ezokoma bokende te étation ke banakongoma susu te na Congo bekole elema bekole tout ezalaki okangama baambassade ya tu bawanete bato na bango ke kuna eza danger batie bya Congo za rouge bamérite bango to babanga tala remerciement ya secrétaire d'état américain wana mama ayisi peut-être kaza na sepele makambo osali pomo tekendeki so totelemi détermination wana fosko discours moko fort moto akopesa discours fort oyo eza konde tosala émission boye biso tolobela actualité ke bomonde Félix azana Félix azali très clair tel exemple ya musée ntango mariaki na bato yango me tande achangeaki po 300 km wana mama eza accord na remela te océan accord ya emera yango wana nde 300 km o musée andimaka ntango musée akomaki te nakopesa mboko ata baluteli bango nde alobaki ke kongo wana mposana na président faible yango Félix badaka obandi gouvernement na ebandi te mboka na bitumba te papa akomi neloki papa eyenga biyenga boso moto boto otie motema pwani alofo opposition moko forte ya bango te opposition ya libanda pena tobokosanga biso bamoso ya bato tusu oyo yebi kuna mwana ntanga bakongo te bino na bino boyebeli te kosa tosanga tosangisi ide toyebeli ono tokosala fo discours moko fort nde bapesela basénégal oyo cadre peuple nzela tala mboka ndanga aza boye na boye mpo bapeuple so betela ndanga maboko me kozaka na barwande mpo na misa barwande isifisi kaka système wana kaka soki isifi kaka système wana ekwei fe Félix akwei bamoïse elongo baokima bango moko bazoli mwane batie so mwane na parlement me tozalaka na bato yango nde bazobakisela biso kaka bango soda kuna na fond azokufa azokanga eloko kolia te bopesaka soda masango bopesa soda na fond atokisa madesu bopesa soda tomoni soda na sardi na pamba kwanga te lipa te na mai kaka donc bozala mposo kofembi bango mpo monguna atembe bango pour mon atteindre bango donc maman c'est là tout ça faut tout sangana peuple congolais tout en confiance teba kimbo que ça biso moko so to perdre le Congo tout ça mbo comme souté to comme on parti il est temps to milongwa ni humiliation to longwa na soni baninga ya Mali bazapeka longo na biso baninga ya Burkina Faso bazala ya biso ya Sénégal to mona ki faut que le Sénégal maxala bien sur les 2 juin cour conscient c'est la justice qui élève une nation babi non il faut faire cette élection avant le 2 avril. Soit le 2 avril, il commence cette élection, donc on a assisté. Tout le monde a constitué le Congo. Mais le Parlement va Cameroun est soi-disant pasteur, homme de Dieu, il va y avoir un Congo, homme de Dieu, Nanga, Kamamanzambe, Abe Malumalu, Magamanzambe, Ngoyimunda, pasteur, donc tous sont des pasteurs. Tapa Mamingoka, Sama Vassas aussi, Banana, ça se dit plus de 7 000 déplacés internes, et là on relie à bâches ténérité. Soda ndenge mokolo eza système au Félix Ayekaka eleba papa ki otarabaki ke tozaka na même bis mutuka to changer ka chauffeur il politique na malongo kanyo bo to tsa ko mona mboka congolais ngi pele au sali histoire mais ba ko rate ko nga kimbangu jamais kimbangu na tonga du Congo na ba bula na ba Félix etaki biso di biso foto binga na Félix
en 2028 kutu était biso te to ko de depuis 2018 système est quand même au cadre na maman Océa au bout de l'emboko photo katango par tous les moyens to profiter na titre 63 na bango o bala ça to ki parce qu'on est en de défendre le pays na tango ya évaser ba banguna bananga bali maji bango tout na politique na PPRD bango tout basangani et ça na mawami na ce message maman Océa c'est que Mustafa so oyo kango akoyoka message vraiment Mustafa fo message et comme les ou dans le téléphone on a quand yo mutara mtalobi te petit Mustafa Kalamba izonga simaleki zonga sima jamais yo sala soki kabiliste soki kanambiste soki kabiliste non na bitumbo bundite mutara sa modèle te asa patriote te ndela tala ki une émission lobby et pas de relance au moment où ça va permettre la libre débat n'attend à Congo. Na mon avis, la libre débat lobby peut. C'est Patrick Saïd vous a rappelé bien. Alibi qui me yo comme kabiste comme vous dites mon frère na izonga sima Mustafa Kalamba izonga sima zonga mutu tika za ko okeza na kawa na timu tola boma shedea aboma bazana aboma matungulu basharnya malugoli to bilbo bunda 2015 mta boma batwana Félix mta protéger yango ba kona kinyakati yangwana oyo bali ko tuna bayelo be preuve nanga yebi yango be yango si minduki soki ezaki mutu moza ile légitime nanga royate ba mindona ba royate bango ba ko imposer sauter babi que Félix to ni ba deuxième mandat seule condition que bango ba ko ta ba tout mais Félix to ka mater maman Océa aba so de ba nemle ba bande ko na bisoti bon maman to ko mosko bani ba so la pression bana chiko non osaka na utamwa mingi polo bobi mais na ina lo basiko boye poto bani merci maman na so ma ko so ma do tuna watu ba ko continuer tuna OK to bali ko muke la suka ya solo lo bibe ya makambo ya nanga mais na kosimba makambo ya nanga muke lelo ba congolais bazali kokumisa nanga balobi vomie nanga kuta ya na yaza la rebelle po ba congolais ba mibosa na kake muto abomaki yo ake ko lukande intérêt na ye moko lokola zuite ba congolais baza sima ya nanga lelo pe bandeko mususu bazali kobela balobi ete bazali ko soutenir si c'est vrai que Bemba alingi abalukela Félix pas comme président de la République bazali sima ya Bemba atelema pona kosunga mboka babosani ke Bemba alobaka na biso j'ai accepté l'inacceptable tikilo lelo Bemba lobi na biso te na opposition pe ya bana mboka kuna bango pe bavandi kimia pola nini boyokani ezali te moyeba se soutenir ezali te mutu na mutu azali kobenda aluka bokonzi na ye sikoyo na côté ya justice bino moko bomoni justice faillir na likambo etali papa la biso oya juge akufaki juge yani tikino lelo juge na ye basala te bomi moni pe malamu na likambo oya Chéribin bino banso bolandi yango bomoni ke lelo Chéribin moka se susidaka amibetaka masasi Chéribin amibeti bayiki ya masasi bongo tipe bakoloba ke Rossi Mukendi ye moko pa amibetaka masasi siko bandeko langa est-ce que photo zelaka kaka poto yoka na biso bato toza conscient est-ce que tokoki pe kosala eloko te to surprendre bato wana malobo mboka yo merci mingi maman na ngai no lobi wana tout d'abord déjà opposition wana les artistes na mboka wana te opposition d'accompagnement pouvoir ya occupation na opposition d'accompagnement basa ka bapesa théâtre mutu ajouer rôle justice peut n'existe pas pour ceux qui bajuge bazali bato ka juge yani il fallait bajuge yani pe azali pe mutu net je repère la bango mais le roi justice est corrompu au bana na kamule ta prison pour vous soutenir qui bon ce sont des corrompus tout le monde m'a ramené l'équipe ba Chéribin bana baka kenda kuna soki na cour de cassation akei na kobima bini chauffeur ne bukangi mutu mutani boma ami beta bal yango ami beta ka on makilia ne aso mi beta ki bali moko makilia ngai sauté. Donc il y aura bâché dans ça pourquoi pour ce système bango va vendre liwana pour le peuple congolais doit soutenir en tout cas peuple congolais total asmato zo mabatu bato baza batu moko bomona ki wilingo ba pemeli ya nanga bomoni bato baza fait d'ici moana pemeli na nanga d'ici mois 2023 le sorte de toro ça va to ba de la arabe ba re le quoi tiro mo abe ba re di passer maso ba na nanga biso vous avons tout pe Kabila bazali pe Tobi qui passe ça, les amours ma passe. Nous sommes ça la quand même. Tout va sur mon corps na candidaté. Tous les oppositions de tous se concentrer, tous s'enganater ba, il y a rechassé bango tout maraboko, tous appelés Congo de somme ya bien. Bande robo bi manasima ya nanga.
citation to ça nango lelo nanga muta komisi biso so ba discours ya zo ba so ça qui très patriote quoi dit ba tuna ki na mona ki na RFR dit que patriotisme on temeni maintenant so yo ça qui patriote tant ba ba mo programme ci bo fa ba non nga ko programme ci bo te ata na miso ngo ba 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 bomo mais tant ngo fa na ata tango ba nombre ya ba votate o muta zite mais on dit que non on est proclamé président de la République Martin Fayulu Madidi et c'est la mode tant bon ka ba vérifier ba mona so ko fo ba ko ni so ba boninga ni ko na bango sini c'est ça le patriotisme ya ngwana na ko fa pone kolo ne ba lumba ba ba patriote ba dibaki na ba papa kasavu ba papa nzalandu ba papa na no so tutu o ba bunda ko na mboka ba zaki ba patriote ba kufa ba papa na ni Jerome wana ba kimba ba maamba wana ba okito tout ba patriote ya mwana bandewe ba kufa yesu ki patriote nonde po ba botoli nanga zama bakari minye na ye nde ba yoka na so otsenga ozo bakari minye après ba botoli nanga bakari minye nanga zo français ba na code bakari pour bakari minye na ye alinya mbarke pepe kwa na simani ba accompagner ta ozo bakari minye na ye avant de se dire zongeli pepe kwa za suso ba tibande ko nga tozo moko na kanda ke tozo ngasima tozo nga peuple tozo na force quand ba komana ko sorti que 5 peuple ndaza souverain to appliquer ce que to sait les souveraineté na biso to profiter na makomi na bango to zo article 5 to zo article 63 oyo to défendre l'intégrité territoriale te ko na 104 ko benga na bango to individu to groupe d'individus ba kei po ba mbemba tu bazaka ba tu moko so mbemba ya na ba Uganda donc c'est pas la peine ko bazaka bango tout mbemba to kana na muka bango basala pepe même na diaspora tozaka sima na bango bosala boko to bisa mutu moko nde basala mbe bazongi so pona po bango basala ba mettre na bango faut ko chasser ba twana tout na soit des oppositions d'accompagnement maman so bon Sénégal te ba changer carte mala moko pas ba changer ba rue na bini soko abimi bango balé ba changer chez pourquoi pas la Congo maman c'est alors on va te un discours direct et pas peuple un discours radical au peuple zo comprendre zo yoka to brave père to bima ko consensus ba pechana ba kuluna to consensus ba kontuana simba machete poza de esprit papa ba bunda ba banga tena moyo espérance ko ba bolo ngona peuple bo chango na ba dirigeant député à 33000 ministre so combien de mille yo kuna so de to benga na ba motu na iti ba benga premier ministre ba kangi benga ba kuna na tsibango papa ba ko sala ngo ba so fe mboka ko to ba mema bebe bo yimba ero na kote mo ba kuna na ba zande ba ba mutarbo ba sa mutu fo zali na famille asaka nécessaire bo tika de ligne bo tika kata na ba peuple bo tika ko mi bomana to tika mamana to telema to benga na pouvoir surtout to benga ni Félix Mamu c'est ça so munde ya ngaya mko pexem sote to kele ba ambassade to kele ba obang système ka to so meki na ambassade na bino siko nyingi ko yebisa bandeko na ba to komi na biso la suka tango penza epusani nini yoko yebisa pe bandeko na ba diaspora ba oyo pe soit disant bazolo ba ke bazobundela mboka me balingaka te to sangana bango nini ko yebisa bango parce que soki biso so tozobundela ka cause za moko to longola boumbu tozongisa mboka la biso ezonga mobimba to benga la bayini ya mboka pona nini te bango balingaka tozana bango bomoko mutuna na ngai yangwana poto ko mala suka. Merci mille maman na seya na on se ba message de bandeko sur la diaspora bandeko na tout va na diaspora partout donc dans la diaspora ya partout bana na Congo Brazzaville Angola Gabon si to pousse to bana na Sénégal partout qui to va na biso na kati Europe pe ba les États-Unis na Asie partout bandeko no salito santo za bomoko parce que bitumba bu to bunda to bundi bambule bele la potome makamuno so zane ne kisasa bande kwa Sénégal ba no sama ba diaspora mais ba pesa ki motema makasi mingi na bande kwa Dakar na Burkina Faso ba pesa ki ba makasi mingi bande kwa na mbuka na Mali ndenge moko na Niger ndenge moko to pesa makasi ba mama osera bande kwa kuna to sanga to benga na euro za to bande to sa to sikora mbuka ata zo bunda to ma ba marche makambo to bima to bana ba oui et porter quelque chose et bien on a kanambe batie Félix mais to booster ne bana bana mbuka to soutenir bango ndebe ndo basali na Soudan partout parce que biso to na force faut to sa force bando ka diaspora to sana uba bando ko so bana Congo biso bando ka diaspora to sala ba mama se ba ali so mo moni obe mo se to moni ke moto yo kubinga mo to basala mais to focaliser vers kisasa to tshaba ko so tuna kisasa to bani to ko sa poso to tiki so tshilongo ndanga so ke ngo to sa ile ko to fanda bo su to ka tsheno kabu ya ba ba ngala ba lo ko te pepe ko ngala bi manete to mano fanda ka to ku fa to sila
bato bana este kuna ngalinga bato guerre de cette guerre du Congo bato bakona bakufa bande kuna bisoti ba déplacement na bana bisoti obamela poto bana bisoti yango diaspora tozo banene to kosala po to bimana buumbo oyo tene na to kusala kutu te to kofre felicite to sangana bande kwa mboka bitumezani na kisasa na poto to bundi to tambolo to sala ba memo to sala to bitumezani na kisasa dernier coup de suffisance kisasa pour na libérer mboka bande ka diaspora to tala miso biso na kisasa pe na konsono ba kisasa parce que sasa za motema ya Congo bato ko mana mbanda na Goma na Chikapa na Kananga na Bushmai to na Kivu na Beni na Butembo partout to na Basai na Matadi to Goma to Kisatu to Kasangulu mais ceux qui se sont limités et donc moi ça la maté les 4 de chaque 59 bato mana ko meta ko ça c'est tellement pas makamne surtout pe Shazaki bato ka diaspora total vraiment Kisasa total Kisasa to yo gara bando total ma to wona la ko nti na Sony na Sénégal partout bato bouger sur quand même vous les Congolais donc totel ma so ko ba mboka na tout o ba libérer mboka na bango ba passe pas y para bango mais les gars ils sont na Congo parce que ba nombre bato ba ko fara Congo ba pays na tangi Mali Sénégal Burkina Faso Niger mais ba za assisté donc merci maman Sea na zo si bato ni pa na opéra plus ma casse ni ya malgré ma communauté mais wa moi so ba so telema les Congo sera reconnaissant un jour to rolonga pe to rolonga Congo jamais gokoya Congo yokoya te le Congo le gagne toujours le Congo le gagne toujours et le peuple gagne toujours. Le Congo ne tombera jamais, le peuple gagne toujours. Rosumu kenda lo baka makila na ye et komama na se ko Congo olunga Mamadou ndala pa lo baka ndenge bembele tie ko pour la solwana mukolo etanga mu Congo ba toza libéré ba soda makasi baza ba soda oboza na fombo ikapiko bino boza ba militaire baninga ya Mali baninga ya Niger buke foma ba soda lo kuna bino bamona kama Emmanuel le kana front ne ba sola ba ko complicité yanga bazongela ka ba kontra bango Ibrahim Traoré Assis Goïta na oya Niger Tani bango bazanga na front bamona ka ne ba soda bango ba kufa babiti to ko perdre ba soda boite bikolo ba complicité yango balongola bango bino ba soda ba na fobo sangana soda ki prête pour ça 100 tonnes ata boza biso boyokani bo eliminer na bato bo telemi ba konti bo benga na bango tino moyo mo lo baka soki ba soda bo mona moite mutawani ko bino bo ba se binduki vert ni ale bo ba se binduki vert tino bo ba soda to chemi motema mukuti pa za ka soda amona mboga za ka divise yango asoka pouvoir bindo soda bo la se boza ba soda piko bo wa pona ekolo bo tele ma biso to asi mona bino bo libere mboga na biso armée to kama pinga bo tele ma bo se biso solete to libere mboka to za ba no so bien koku fesi la maman c'est là faut aussi que la somme ya solo mama organisation ko ba on ko na moment na 20e siècle mondelo mon c'est pour le partenaire nini auto ça répond à l'armée so pour de la casse nous armée Congo fort homme qui demandait discours no barbaki to comme fait histoire ya Congo bena ingeta maman c'est là malbombo kayo. Merci mwana mboka mingi ya kolobezali te nyonso deja solobaki Kabuya ndenge bazwaki lokola formateur ça c'est ça qui peut musana ye pour la pesa bila information Kabuya akenaki bongo komozongisa mikanda epai ya mwana mboka ba oyo bapesa ki ye aza lokola formateur lobi te lobo kula to koyoka gouvernement ekobima pesi malango bango bakobanda misala kasi kosenga na bilo ba congolais pe bomi lengele pona koyeba nini bokoyeba kosala matondo la mwana mboka na oyo nyonso lobi soki liloba ya suka ezali olobi na oyo napesi bino lokola information ke formateur Kabuya ase asisi musala ye asaki na kozongisa mikanda epa ya batindaki ye lobi te lobo kuna tokoyoka gouvernement ekobima tosutuka te soki tomoni bamona Rwanda na kati ya gouvernement ba rebelle ba assassin ba oyo bazoboma biso na kati ya gouvernement ezali bongo po ba congolais batiki malobo mboka yo poto kabwana. Merci maman c'est un peu ça mais pour la que ça peut être congolais tous les gens c'est la volonté pour nous changer ils a passe na passe système ils a été c'est banalo le basa ba oxane ba continuer biso de peut milinga pour qu'on pas Kabuya yoko sur le comme sur le 4e voyage et là on a malonga to bisakuna ba député 30 000 ba sera ba salaire na bango ba train de vie na bango ba mituka ba salaire mituka bango na ba bango peuple a continuer kala ko samba sala ko so tu mo baka banego kali après au Calais à la gouvernement et ça la nuit à sa majorité et ça la nuit peuple congolais kuna to zelo komote to cha ko misto to ti bona ba partir biso ne peut se concentrer to tele ma pas to bien na bango donc pour la biso peuple congolais solution bande ko diaspora mi na obeta mingi
to libéré mboka na biso donc mamba gouvernement na etali biso etali pepete ba continuer ba ventir na bango ya ki formateur ya tabu ya biso to yebelo no to sala mamo so to continuer bitumba nzamba ba telo pa bombo simo makasi na passe yo to komela biso to kunsindo so sans mo konjo to obosala ete toujours donc ne akeya ko molimo po ye bazaki mutabitumba ba kunda na molimo na kundela biso ba prière mo biso nzambe abatela molimo apesa pesa choix pas avant de pirater le boko na mobali to obosala ete to konjo ka bitumba to libérer mboka to ba muto za sika na ye bon babundé pour la mboka to ka courage peuple congolais tout le monde a toujours le peuple gagne toujours plus le Congo ne tombera jamais donc peuple hasard plus déterminé, plus fort que bombe atomique. Tout le monde va se retrouver militaire. Pas ba militaire, ba soldat, ba policier, voilà. Baza peut déjà prêt. Baza la négociation de petit cargo. Toké baza na simana biso. Ba robeta laisse ça c'est le groupe na robangisa. To bundala bango pour bitumbo to des appels ba soldat, des appels ba policier, ba militaire, ba mati salaire. Ba mati policier te, ba mati militaire. To so Congo chancé, et chancé pour la policier, pour la militaire, ba on peut pas comprendre bango na ça soit potolonga. Pour ba ko fa na front. Basabe baninga na bango lobi bi pako ke fort akusa tiki mo sila bana balabala passe na policier pe ozola ta pantalon ya malonga te tene malonga te donc yeba ki bitumbe za pona biso mokolo peuple ya na balabala pa to bima kaka to bonga mama so to benga to ni to sala peuple ya kozala na balabala policier robeta peuple masiste ko bo peuple te poto luka pe libiki na yo ingeta mama so le Congo ne te verra jamais malobombo ka Jean d'Arc moi c'est makasi la femme forte nzambe apambola batela nakopesa biso temps ingeta nzambe apambola yo nde tokutani na biso na mikolo mizali koya. Merci bandeko na wana tokomi na suka na banzi bolandi mwana mboka Kilame wana zali bongo moko ya diaspora la biso atelemaki latina ya koloba likambo etali Congo po awa tosolaka likambo etali Congo ekolo ya biso ezali malamu te tolobaka est ya République démocratique du Congo te ndenge mwana mboka Kilame uti koloba parce que tant tozoloba est eza lokwa tozomona lokwa eza yo te tolobaka nde Congo eza en guerre Congo bazoboma Congo nde bazobundisa bato bazokufa baza ya Congo capitaine oyo akufi na soldat na ye bazali bongo ba congolais pe a son âme na bango pe topesi ba condoléances na libota na bango ba condoléances na l'armée congolaise ba condoléances na République démocratique du Congo to ko bungisa bato to longo na koloba est la République oui c'est l'est mais c'est la République démocratique du Congo qui est en guerre la République démocratique du Congo qui perd ses vaillants héros la République démocratique du Congo qui sont à deuil la République démocratique du Congo qui est occupée c'est notre pays qui est occupé. Merci na Kabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Pape Joy, directeur de recherche stratégique, pe prompt rétablissement na yo, pe à son âme sango mokonzi pare abemiso babiso, pe bino banso o bolinga kabiso, o tozayi na bino elongo, bi psika nyoso ezomi bino, nzambe alola, abate la bino ba mama ya moto mojali, assalamu alaikum na mama jawa pe ba musulman nyoso, bino batu bozali bongo na kareme, bandeko la biso bipai na bipai, to bundele kolo la biso, Fondation CA du Congo, tozayi na bino elongo, merci na pasteur Nabiso na église Mo Carmel ya akene o atika kate ko sunga bala bitike mama sociale la chabienne mwana mère de Bruno tozali longo poto bunela mboka la biso mami lokola musala pe ko sana mbandaka ezala malamba pour amenta ngola no bondia botard de bono et monsieur ko komela bino mamour d'Angola la mokitene Florence ya Matondo Mido et pourquoi pas Soda les padres Soda ya makasi deux fonceurs ya Ferregola José de Nuance Nika Boronina oyo akobeta pe Adidas Arena nae, que Dieu nous bénisse, c'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ingeta, Ingeta, Ingeta.